idole vraiment na kata wenge ndenge bazaki bango to wana ezaki nani on a question retourne tête on a eu réaction na yo non pour na bato ba ke non pas chercher la bana été et puis réaction na yo na concert à métro ndenge akende ko honorer papa chéri aza motema boboto déjà premièrement zo en orchestre na ya pesanga boulot déjà ko fula na métro ko pesa métro makambo wana sala ngo pona bato belé alingaka te soka pesi na droite na gauche ye ba soka pesi na gauche droite ye ba de sam kazadi yango moni faut ba respect belé na El Salvador de la patria bino vous presse faut comprendre que artiste sans disque abimsi disque te mais faut mona ba degré ba concert ba plein craqué pour le presse congolais pour le ba vérité pour comprendre ka ba degré ba artiste to respecter ba artiste na biso parce que ba icône papa chéri sa limbisa bato limbisa kaza problème te nzambe tant to ça ma ben nzamba limbisa biso papa chéri tanga banga nzambe déjà limbisa bango c'est ya bango nde ba yeba ke ndenge zana boy poni so longo na société folongo ba papa ba longo na tra ba finga ba on a tra na bango te donc c'est le mot leçon mo ba comprendre non atana ba 2020 ba comprendre berero ba salaka pasina komono ekeina mo pepe boale nanga Jean-Claude Mavambu nakeko lela jipe anzuluni kabamba katanga pasi akolela moto mbeto ekomi monene François Kabesa déjà que ngana za hôtel papa chéri na yoka papa chéri donc depuis bon mwana natikaki lisusu sola parfait na ngana bamira quartier na bino po boyeba ke nalekaki ye si vois comme je t'aime est-ce que pe olingaka nga Walai, I love you, je t'aime, nalingi yo, na motema oh, c'est comme que oh, walai, I love you, je t'aime, nalingi yo, na motema, mina kupenda sana juu ya mapendo. Elenga Congo, Glody Asiga, la mignonne, hey. La mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse. On a kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo tobisami na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille ba solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merveille ba solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Merci Elenga Congo avec Sam Kazadi, un bon tonton, le nécessaire. Vraiment, on a la kata Wenge BCBG et pas ya Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Motopamba, Papa Nadaïda na Soraya, place na Zoyamba, Motoizo Benga, Dauphin, Papa Chéri, Jidol, c'est la toute première fois na yamba une émission Oyo, Tobeta Masolo, ya Wenge BCBG, comment Makambo, Isa Okende. Mais avant mon naïe, na Pessimbote, na le président Mokingeshai et mon boss.
boss, le patron des patrons APED, Achour, Rotana Hotel, sans oublier Eric Mandala, le président des ignorants, et Nathalie Pena Moussika, la moitié de Tendai Maboko Banco, Santa Capendo. Je dis bonjour, bonsoir Achidol. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Sam Kazadi. Donc on a bien un journaliste patron. Donc journaliste Oyoyo a vendu ça Makambo. Donc en tout cas vraiment donc bonsoir bonne soirée na yo na batutu o ba Hollanda biso na ba parler na bango place bazali na ba poste téléviseur ba monake donc Sam Kazadi donc fit avec Jidol Kindoke Katina Kolo. Jidol c'est vrai pour na cause moi si m'a rappelé bateau aux artistes Oyo apostila kana ben on postulé pour députation ça donc Osaka na fréquence donc oya pour aliment pour Miss yo bah nous ma chanson papa chéri et enfin tout le monde on a BCBG donc c'était une façon pour na yo ya koyemba jibem piana pour ko tala wenge BCBG to ngeni non ouais na ça déjà idole ya papa chéri donc pour na koyemba banzembu wana o moni na ba suila ba clin d'œil ba santé touché ba beazo de game na koyemba zaou na final donc ezaki black te ba chanson déjà ba chef d'œuvre et ça na ba travail mo ma kasi oza un vrai musicien na vrai sens du mot à comprendre que ba chanson na artiste a naviguer makasi donc yango moni on a bête na fréquence star déjà fona zala déjà vrai abinadama nazala déjà vrai abinadama idole ya abinadama yango moni que na interpréter banze mo na pe na Ghana na soit grand l'art donc na banze mo papa chéri donc déjà tant on a yesiko déjà aux universités big deal donc grosse affaire donc on a côté parce que déjà nazaki déjà préparé ma casse bana maternelle primaire secondaire humanité ti naza siko le na ma solo siko entreprise siko mais entre biso mbale tant toujours sur la idole vraiment na kata wenge nyenge bazaki bango to wana ezaki nani wana za question to na te pasi na komono ekei na mo pepe Boile nanga Jean-Claude Mavambu Nakeko lela jipe anzuluni Kabamba katanga Pasi akolela moto Mbeto ekomi monene François Kabesa Willy Shungu Yoka baviona Yawe mboka na yo nini Yawe kombo na yo nani Il y avait un jardin d'Éden, s'il y avait tout y était. Wanezala qui se bande kokole la pays qu'elle avait. Satan le diable esprit mabe. Ami bongoline nyoka ae koko sa Eva. Yango mokili koma bololo. Tole la ka chiko sengo chima. Ozoka biloko on a déjà. Ils ont rappelé déjà. Comprendre? Katika sala boza batelo kola la Samaritani. Apimela kamwana nzambe ma komela sale savoir awape mongongo e kaukisa e kami balolo sala noki e jiben piana liwali komi pene ozoka nonu donc tana tozong so wana po o comprendre nzambe ngai pasi ya koyeme chérie nalinga kobose ya linganga te Freddy Maifwila alinganga te Douglas Ilume alinganga te nalinga fonda ya kwa juu alinganga te nalinga nani eranga yo oro talana nous El Salvador de la patrie ta place dans zonga place on a zonga déjà que donc déjà que ngana za hôtel papa chéri na yoka papa chéri donc depuis bon mois na et si tu côté la nouveauté quand nous avons na nouveauté sigo ya papa chéri avec Jidol sigo ba bengo dauphin ya papa chéri naleka kilelo na balabala na bino daniko batuni ya balobi osi obimaki natikaki sango moko kaka ya bolingo oyo mwana nzamba tikelaki biso solingana
natikaki lisusu sola parfum na nga na bamira quartier na bino po boyeba ke nalekaki ye si vois comme je t'aime est-ce que pe olingaka nga walai I love you je t'aime nalingi yo na motema o seka moke o walai I love you je t'aime nalingi yo na motema mina kupenda sana juu ya mapendo beazodege mbonero pesinga ekozala jamais égalé ata bakabelinga tout est banque suisse banque d'amour na yo bea c'est mon cœur kabelanga moi bolingo tous les jours lokola dime oyoyo pesaka lomingo nyonso na eklesia bea zodegem pasia lokolo na sapato te mwese moko chaussette yoza sete moya pasi nanga Avona ya promenade na bandoto na yo paradis passer mes nuits d'amour dans tes rêves lelo est comme réalité ah papson ne te fais pas chérie baboti banga bakosenga yo jamais ba diamant to facture exagéré ko balisa ezali mombongo te bakosenga yo te souffle de vie pour bayebi c'est que moi je veux le bonheur avec toi mais pas na mbongo na yo batuta katolo te na mobali ya bato luka ya yo yozolekisa tango apamba mama kayata ligablo na yo tika bajenda na la mairie bayebi makango te bayebi yo te respect na mama ya ndako yobi makana mobali ya bato ezandeli sano ya bana na zelo sakana mama lobi okolela. En tout cas, bavoko nyonso oyo et ça lui plaisir na ye moko papa chéri JB bien na moto pa mapena le patron Moïse Sam nani poche muzindo patron ya fie sa métro bar place concert ya kitoko ezobeta ma papa chéri déjà ouverture pe en tout cas bana bandal o boya bandal kala o eza métro bar place papa chéri ya kobeta lelo place vraiment bandal place masolo wenge banda donc masolo belé chidol papa chéri j'ai bien piana bah toi on avant papa chéri a foula bonne été mais tout le monde papa chéri na concert à métro au azé na wenge BCBGT papa chéri accueilli à honorer métro chante j'ai bien piana pe papa chéri yaki à se pélisser au c'est mon baba bien bongo eh Zambé tolobate kiloko tolobate eh Zambé yo ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 0033 75 11 10 975. Bonne adresse Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza isalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende sima pe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat. Salut la pomade Awatoza mase yango epakomina kibokon na pomade Awatoza na yo réaction na yo non pour na bato balba ke non papa chéri la bonne été et puis réaction na yo na concert à métro ndenge akende ko honorer papa chéri aza motema boboto déjà premièrement zwanga na orchestre na ya pesanga boulot déjà ko fula na métro ko pesa métro makambo wana sala ngo pona bato belé alingaka te soka pesi na droite na gauche ye ba soka pesi na gauche droite ye ba de Sam Kazadi
Il y a un moment il faut respect belé na El Salvatore de la Patria. Bino vous presse, faut comprendre que artiste sans disque, abim si disque était, mais faut mon ba degré ba concert ba plein craqué. Tous obeta ba lubumbashi ba partout donc ba Afrique du Sud partout disque était na marché. De ça sa puissance artiste. Il y a un moment dans presse congolais bolo ba vérité bo comprendre ka ba degré ba artiste to respecter ba artiste na biso parce que ça icône El Salvatore de la Patria. Donc ça papa mo ça très bien bien éduqué, il y a un problème, il y a une polémique, donc au monde du métro, il y a un chemin, il y a un pessier, il y a un bateau, il y a un poli, il y a un bien, il y a un bateau, il y a bien, sans polémique, sans nini. Donc il y a une exception, j'ai polémique. Si on a une mission, ça n'a polémique, à tout le monde n'est bien. Donc il faut que le réel, c'est ça, Papa Chéri Sam Kazadi. Donc je tiens, mon concert c'est bandit, je tiens à remercier Yaoulika Songo, un flic à Lausanne, à Bossanité Massananga Guy Basket, il y a un Fire Basket, sans oublier Guy Dambombo, moi Soler Ambongo, et là la thé. Na Bossani Pété, Massananga Freddy qui tenait Val-de-Marne, sans oublier Freddy Kassongo Sud-Africa, na Bossanité Massananga tout à Paris à Belgique, derrière c'est Sam, moi c'est mon Malam ou Bambote à trop, sans oublier Diamant Mangwata. Na Paris, na Bossanité Fifi Mangwata, na Bossani Bino Nyon sauté vraiment, bana secteur, na Biso Nyon au Maroc, bana Makala, na Pessibino gros bisous. En tout cas, vraiment merci à trop Sam Kazadi. En tout cas, merci Gidol. Question à Souka, toi, le système à pardon, Mikolo. Les gens battent belé, il faut voir si on appelle Papa Chéri, pardon. Mais ils appellent ma mission, mon sous ma frère, na yo, BCVG, Balobaka, bien te Papa Chéri, étant grand frère na Bango. S'adresser à Baron Bazolanda. Papa Chéri, ça limbisa bato, limbisa raza un problème de Nzambe. Tant que ça, ma ben Nzamba limbisa rabiso. Papa Chéri, tant que banga Nzambe, déjà limbisa rabango. C'est il y a bangon de bayeba. Qui n'est pas un bon point sur le monde dans la société folongo. Papa papa longa on a travaillé finga on a travaillé na bangote. Donc c'est ça le mot leçon mo ba comprendre non. Attends ba 2020 va comprendre berero va salara. C'est comme ça. Avant on a BCBG dans l'idéologie Papa Chéri très bien éduqué. On a charisme, il a télé, il a tamboli, papa, on a papa donc papa. Donc numéro de téléphone merci beaucoup ba content. Pas de match Makalamingi. Ouais, na ba suggestion na bino ba sepel na na lobby tout ça na beaucoup bolimbisa. En tout cas vraiment bana mikili donc na pesi bino bambote ya trop donc bana Lausanne, bana partout donc numéro ngezali plus 243 9 93 97 0048 plus 243 9 93 97 0048 sans oublier venanga Sony Richie Fukushima. Nakata Zirik veyo biga ya yo yangwana donc biga ya na seda. Bosani Eric Mandala. Oh Eric Mandala le patron de l'univers télévision sans oublier les boss Abeda Chou. L'homme du moment. Abeda Chou, Raouf. Na Leli en tout cas Achou. Eric Mandala ndeko ya Kakato Mandala. Na peso bambote ya trop na monage mission na moni télé ezalate. En tout cas merci Vrouba. Nzamba bate la télévision et qui ne doit pas besoin de médecin le rôle à Bino na Congo pour sous musique congolaise qui ne suit les bossos Sam Kazadi. Merci beaucoup Gidol, merci beaucoup na fanatique tout ya Wenge BCBG, merci beaucoup na maître Sangoku na Katia Metroba, merci na Jiri Mbu Motopamba, merci na Tracy Mbelenga pour monter Maya Glodiga Souka la mignonne au bazan Kata Paris Sam Kazadi, chroniqueur par les séances, je vais partout juste pour la Moussala Nanga donc voilà. Nayambaki pour Nabino Gidol Ozali musicien au bazo benga dauphin Papa Chéri asa ko évoluer na kata Wenge BCBG pe na profiter un peu si ba mission toi Wenge BCBG mbote. Merci na l'honorable moi Miradia côté à Calais kuna na site Kivu. Merci na Obabengi Eric Mandala le président des ignorants sans oublier Arnaud Mandala et na Ngoni Mombos Abed Achour le patron de Soking Rotana Hotel P Belleville na kata maboko na ye. En tout cas Sam Kazadi na lingarabino makasi ba émission na ona sala ka izaka pona ko longola bino ba stress boyo kininga yembi azungisi biso na wengina tangwa kala. En tout cas merci na Nico Sombia Mokonzi na États-Unis na Ngoni Joël Basunda vraiment na kati ya États-Unis moi c'est kitoko ya pembe na Moni Blandine qui la Élysée Madiam joyeux anniversaire à toi Élysée Madiam, vraiment que ces jours t'apportent plein de bonnes choses, surtout la paix du cœur. Plus de 143 82 39 34 Bozui Sam 34 977 Bozui Sam Kazadi. Ils ont affiché Facebook Sam Kazadi. Bon ninga. Merci Nabino Nyonso. Ezaki Sam Kazadi. Yabino. David, le tété. Ted Tendai. Merci. Et à la prochaine. La mignonne,
Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga bro. Eh, Tracy Mbelenga bro. Kata.